bamusaka ngai na kati ya ndako mama Eliane papa na mama baza na Facebook mais baza ba mité banda basenga o demande ti lelo bloqué aleka kangoka ikamona ko boya yo boyebike ayebike non des choses à bana bi balemi ça to soka boyo pour mutu muso kozona bana na ekomi moi mikakata be ibal muso ka lali ameli performance ameli mongonzo alema desu eyoka na kate na malili oyo okomona mama sala na kiya ye na malemba koti na sakwet akangi yango pour ko babimela kiye na zane kaka momi nanga na akomona azem poli a respecter la te a pour lui na rien momi a comment kosala ko gagner nga mais petit wana komona bien soin na mama kaka ko so tikiliesa 3 fois na mona papa congolais 3 fois asali d'Ivoire mwana zo so kaka 0. Allô. Bonjour. Dès qu'on a le bac, on a bobenga maman peut bobenga papa. Et monsieur n'a bien encore bana quoi, monsieur les a caf pour nous pour le mariage avec maman il y a nito. Na pesi bino mbote belé ba yebanga ba yebolinga ba yabo c'est maman il y a nito. On va se faire service traité de coration la Providence. Na pesi bino ba mbote belé bonne année na bino surtout service traité de coration la Providence parce que à tous déjà en 2017 na pesi bonne année meilleure na bino surtout. Na ba ka merci. Ba yebinga na pesa merci hein, na il faut la reconnaissance. Na pesi merci na mutape sakinga apesa lamba oyo abena tanga komona ete na la apesa kinga lamba oyo apesa kinga ya ba tissu hein apesa kinga siko na pesa merci na moto atongi hein na oya tongi soko lingi okende bobi kebso to linga soki o to okende ba fiancé to ngala l'africaine to linga la ta so to okende ba mariage coutumier donc tout ça moi authenticité na biso donc so ngala tantinga boye moi ya niko do moni na boye so ngala ta libaya boye obeninga na personne numéro na comme na chouchou yim tatongango chouchou lujima a mutetela na personne mbote na batia ki tetela pe na ebité hein comme on a chouchou dans son la taboye obenga akotongela modèle ne surtout linge bibo mobile la sepena na mbana na fête mo boye mariage coutumier mo boye ma poli na nzambi kusaku muna voilà na yambeli bino mopaya obolinga mingi donc ngana ile loza kita encore 2017 en vraiment donc na sepeli ndenge na bengisi ayepe ayaka ne kaka poza arabien donc on va présenter bino esiko papa là. Donc avant que tu votes les canaux le biban na penza bobenga ba mama ba ya ba vanda ba mama pe bobenga ba papa pe so va vanda na salon na mino botala émission à propos pour le mariage il y a 2017. Donc première émission il y a 2017 na salon na moto ba to balinga mingi o ba ba yeso Nathalie kaka alongola nga stress Nathalie kaka kande silaka na habité poto banda vraiment année bien en bonté na bing sakai meilleur vœu. Merci pareillement. Comment nier Mystère Siatou. Maman. Bonne année hein, 2017, les 11 janvier. Hein? On est le 11, papa, les 11 hein? Le 10. Le 10 hein? Ouais. Et même que l'on bang. Ok, non, on bang, vraiment, n'est pas ni le 10, dans les 10 janvier 2017, tu peux nous dire merci, Mystère Siatou. Ouais, tu peux nous dire merci. Nous avons commencé en 2017. Nous avons Sika, Tokoti, Malamu, Mikakato de Mingi en 2016. Vraiment, tu remercies Nzambe pour Bassou Bakotité, Bisso Tokoti. Tokota na biso ko banakala. Banda to yana mokili. Bato baka au quotidien. Bato na so moto na te si tokota ko bimande moto ezaka likambo ya bimina 2016. To lingane ko bimate. Wato bimite mokana Nzambe zaka ya Nzambe. Ya moto pesi matondo mingi na yimoko mozalisi likolo na se. Mbula oyo ezala ba bénédiction mingi na bana nyonso ya Afrika na bana ya monde entier. Et puis mbula oyo loko na kosenga et surtout na biso ba congolais to luka elongi nzambe poto kabana ki mingi na nzambe na 2016 makambo eleki na 2016 ezalaki pasi donc 2017 moto na moto aluka elongi nzambe
haluka réconciliation atika binemi po eza na tina te nzoto eza mabele toyeba kolimbisana toyeba kosenga pardon pour le pardon ça libère pardon libéraka ennemi eza na suka te linga moninga na yo ndenge okomi lingaka yo moko. Amen. Boyo qui est prophète. Na bosse aux prophète moloto hein. La prophétie aux arabes moloto. Si vous commencez au côté achat, comme ce qui est mené. Voilà. Si vous commencez au côté beauté comme papa Wemba. Voilà. Au sangi sur la nuance. Donc nuance c'est ça mystère c'est à tout. Voilà. Ah boyo qui est donc bo batekalo bakina simana yemo wazandi minyo soto wana. Misa en tout cas quand neto lobi vraiment to pesinza merci ndenza mela biso comme simso na mbula o sika na bakisika na mystère o lobi amba to kota na émission to tika binemi totika kofinga totika kotonga totika kanisela pe baninga mabe moko vandi ko komi mo komi ka mitomane ofundika likamuna yo ekomi pe ya solo totika makamune surtout wana toyeba kolingana toyeba kolimbisana toyeba kosengana pardon na bakisika na o message ya to ya lobby na peso merci na ndenge on dit ko répondre na invitation na kali ça fait longtemps na auto travail na plateau moko hein ça fait très longtemps to vandi plateau mon côté to ko sala ta et ko sala te ata ba une bah 10 mois on a connaissé hein on a trouvé le plateau mon corps. Ouais, ça fait longtemps. Ah ça fait longtemps oui to meli parce que na bien monsieur suka to saki na yoza qui a testament tangu king kester akufaka to saki monsieur ngai mona na mama Rosa na pese ba bisous. Alors merci ngo ya ka toujours ko répondre na ba na invitation nga et puis naza ko informer que bato balinga monsieur papa nous pour le mariage balinga ko mingi parce que bo ba singa nga ah ko ya mukoni siko ba mona rayo ozara comédien te mais ozalaka éducateur ou ba makambo moko oyo kutu bato basala comédie balobaka te babi elekelaka bango mystère muto sekisa makambo lobaki lekina bato basala comédie te voilà pourquoi lelo na bengiso à la demande ya ba maman pona to solo la makambo oyo etali mibali ba message gigolo yo makambo o ngala bengiso le pona to solo la lelo. Merci maman nazawa pona bango nazawa pona batonyo surtout oyo balingaka kolanda masolo na biso pour masolo na biso soki lendi saka bango tolobaka gloire à Dieu pour mokili salama na liloba. Donc voilà yango nazawana to bana émission na biso nzambe ya kumba biso mai to bimisa lelo et du fait pe mitema ya bato ba kolanda biso. Amen. Pamate mai bayokaka mikolo nyonso monsieur Zazaka ndingisa na bangote maluba nyonso lutaka pa ya nzambe te malgré mokili salama na liloba ezali maluba mususu bosololi bato ba retenir quelque chose mboka na biso Congo ebongi tozaka pe na ba émission ya lolenge boye po tete koka kobongisa mabuta na biso tokoka koyeba ndenge tokoki kotambola na mokili oyo ya se nul n'est parfait na mokili oyo ya se. Ba maman ba bengi mingi balobi maman ni tout ya solo tout monde a émission pour le mariage au betaka 7 mingi na basi babatela mabala ce que c'est l'émission ce que tu veux retenir quelque chose tu retenir ka maman ni to lobi to za na soumission maman ni to bi moi si mutabongisa kalibala maman ni to lobi mingi balobi esungi bango po bazo sale la paix ezo sale c'est bon na mabala na bango mais ba retour payer ba habiter bon le belana no pe ba papa parce que ba papa ba maman ba bengi balobi o mona pisanga neti kana ye c'est on a benga bitala neti kana nga mobali asalaka nga na salaka toza na bana na mboko ezali mo ba aide zaka moi par-ci par-là mais mobali mbongo o yazo ka salaire alingi ko bimisa te makambo nyonso atikelika mwasi non seulement atikeli makambo ka mwasi alingi na o mwasi azozwa ya bana na o ya musala abakisela kesus aussi longtemps que ya ye donc fiche de paie moi c'est mon arrêté salaire moi c'est à éviter mais yé ayebi salaire à moi si ayebi fiche de paie à moi si avant de continuer pourquoi le banini par rapport à bandeko mibali o bazana bizeli ya lolengo. Merci maman pambatele yo tozali kolobela mingi mibali omoni na couple nyonso na lobaka ngo chaque fois eloko liboso numéro 1 na kati ya couple ezalaka dialogue ezali masolo ya kosolola na kati ya couple soki bozali kosolola na bandi makambo nyonso ekoya te oyebi mboka tovandi ezali Afrique te ezali bongo poto awa na poto mwasi akosala mobali mpe akosala bato bavandaka na couple mpona kosalisana loboko moko ekoki kosokola elongi te mpe mosapi moko ekoki kosokola elongi te yango tomonaka ke mwasi aza kosala mobali mpe azali kosala
na suka na mwezali nini po basangisa bakoka ko s'en sortir na ba difficulté o bazali confronté na yango na kati ya libala. Mais lokola ba mama baleli comportement ya mibali mibali oyo basalaka ndenge lobi wana ya kobomba fiche de paye moi salaire moi ça éviter et puis nini susu lobaki atira misuka na mbongo mwasi oya yekutu salaire ni mwasi ya éviter numéro 4 bleu mwasi ya éviter mais mwasi ba yebika kenda musala azwa salaire mais ye oyo ya mwasi ayebi ke mwasi nanga azwaka 100 euros ayebi ke mwasi nanga azwaka 20 euros na mbongo bana ayebi donc ya mwasi donc entre bango mibale na couple transparence moi la femme elle est transparente mais mobali asa makamuna ye na nkuku alinga ko kipenda kute alinga ko sumba même biloko kulia pona bana ndako alingi te oya pso mais ba futa ki oti mais ba futa ki bana ngoti donc mbongo neza pona ye kana bilamba na ye kaka toloba. Voilà, merci maman Eliane. Bon, on est à pona ye bilamba na ye voiture na ye essence na ye donc on a mais na libumune moko lia même bana o ya boti. Donc moi c'est bien nazo vivre la femme seule, c'est comme si na mobilité mais na za mobile mais mobile irresponsable. Voilà pourquoi on a bengi bango ba gigolo. Voilà. Merci maman Eliane. Au moins ba mibali oyo basala ka bongo baza ba inconscient. Ngana benga bango ba inconscient pambate ozo bomanzala na bana oyo yo boti. Ya yo o adopté te mais ya yo penza. Voilà. O ba benga biologique. Voilà. Alors, ba mibali mingi baza égoïste. Na kati ya couple esengeli te moko azala égoïste. Soko za égoïste ozomitala kaka yo. La Bible nous dit Jésus était venu pour nous amikabaki pour na biso. Donc na vie esenga ka un moment donné qu'on se sacrifier pour na pe moninga pour venir en couple. Donc on se sacrifier pour na moninga. Mais mingi tozo mona ba mama omoni kaka baza na mabala mais ezaka susu mabala penza te parce que mingi baza malheureuse ba malheureuse penza bazolela ba mama bazolela lisomo nini ba mama basali po balela ka boyi mibali bakomi na motema makasi koleka ko to Satan ozomona ba mama bazolela bazonyokoma. Il y a des femmes ozomona baza en couple mais elles se tapent toutes seules vie à famille mobile. Voilà, maman okende nanu kayo azongi il faut s'occuper na devoir abana et azongi il faut alamba pour mobali alia il faut surveiller il faut ampoule kutu ya ndako il faut la mobali mopaya moko mwana mobali soka ye asinga echelanga ampoule parce que mobali azaka na tante. Mais dans les bandes na temps papa yebi donc akoma lokola solo akoyoka solo ntaba na bantaba bayina epamba te pa ibalela ka bango ya zanga kate donc papa akoma na masolo nyonso ya monde azali oloba ya politique surtout na politique ça bandeli yango politique ndenge envoûtement oyo ekoti eleki kutu ndenge sata yimoko amfutaka bato pour kongola komi makasi na politique moni loko ya kobanda na kimukolo ezala kapasi likamubongaka obandi na bomwana ozoyeba ke politique ezaboy mais kongola zui politique na kimukolo alekisi na dose akomukota na politique o etaliete moni Donald Trump à côté d'Amérique mais c'est Trump Donald n'a pas essayé de mon pas déjà avant il y a eu Sarate Sarkozy atiki Hollande déjà atiki pour Tom Sarkozy longo alors amaele mais azoki Hollande oyebi ki akonte na valse à côté naval total la pour surprise à l'élection au commis besoin compter dans moto on a l'équité voilà tous on a les solo na biso on a commis kokota na makambo italiété aux hommes donc or que avant aucun no combo la paille voisin combo la nano la liboso ya lopango na yo tozongo na ba foyer na biso ba mama bazolela bazomona pasi ya moni tozo sa l'émission oyo donc ba papa to meka ko bongisa comportement mibali ya bongo na benga bango égoïste awo ezali moi si tia loboko mibali tia loboko parce que nyoso wana ezali fruit ya bana ba bebaka pourquoi soki papa a abandonné famille na ye papa ko abandonner famille na yo na ignorance na influence ya ba camarade camarade kozwa oh toketa na match oh toketa na ndule oh toketa discuter politique to boyi il y a un temps pour tout chaque chose a son temps mais pesa moi temps moké na kata famille na yo pour monter ko bongso famille azate yango moni
soki babimi na mwasi na yo kopesa faute te mpo ozofungola porte eloko moke lokola mpole bana basokolaka wana yo moko mpo osokolaka wana omona mo ekufi na couloir ona kosala naza na temps te nakosala me na libanda oza na temps pesa mpe temps na ndako na yo donc bozala na dialogue mpo koyeba fai eza wapi fai eza wapi kote nini tokoki kobongisa mais soki bozosola te oyo akoti na menu na ye oyo aye na ndenge na ye donc okoyeba te bana si balalaki badevoir bamama mpe oyebi tokouta kinshasa badevoir na kinshasa tosala kutu badevoir te ozomona situ nayebi ya selina sele moko avandaka awa na france na bordeaux napesi ye mbote yo classe kutu atangango ya malamu te azwi chance aye na poto na nzela ngola na makasi kaka ya bombongo aya boye o sala mona badevoir bon classe awa eza lokola biso baparent motu tosala kende kotika ye na classe kende mpe kozwa ye alia na 11h okende ozongisa ye na poko asusu bamona yo okomi lokola mpo oza kotanga me donc bamese mpe ya awa soki amoni mwana ya biso bato mwindu omona moke moke madame venez ton fils a fait ça tomoni totya ye bwene ekola bazoba mpo abakoma kotala mwana aza violent fo okende omona assistance sociale mwana comportement na ye seka kokoma bandi mpo eza kaka balongola ye batia ye na classe oyo ebimisaka misala maboko ozomona ekoma lokola mwa kotelisi basala réunion mwana moto mwindu akoki kobonga te soki aza kaka mobulu comportement tomoni yango clair te il faut babengisa bino basala momi papa aza te papa soko ye na kwiti estce na ntongo kokotika bana te papa yango mpe mosu omona mpe côté devoir mpe aza faible akimaka mpe aire moko amona devoir nga koto na koka te ayebi ke côté devoir mama aza makasi na aire ya devoir ye akimi ye côté wana akoka te ba D6 au carré to ko négligeant awa rattraper ba parents ozomona mona zotala yo zolo bana yo ke mon faut l'axailler ndenge devoir les ali faut le bien même résultat à l'école mais papa tali si on a na 20h non ça la devoir kaka faut asala tout abima pour bien soana na mama kaka pour ko tikilier 3 fois na mona papa congolais 3 fois asali devoir à mwana zozo kaka zéro à refaire ozomona parce que makambo tokuti awa yango te tokanaka ozomona poto ezalaki mboka toye koluka poto zwa tozonga mais tozowumela ekomi ke tomoni basi awa tomoni mibali awa nzambe tobala mpo mbula ezopusana obandi mpe kobota mais tokutani awa soki so bali obani omona caractère ya mobali yango ebandi kobima mobali mosusu okomoni boye beau garçon mbinga moustache favori encore mibali ya Congo balinga produit baliso ya mwindu te lokola balembenza baki chokola nazomona mikolo azotela nayebi te soki okotuna kaka malili ya poto malili yango etelesaka na matama bamosusu kotoka omai te mai ya moto na osokola etelisaka nzoka avalala azokofrote wana ozomona nzambe kutu asali yo olingi to olingi okorige ye olingi opakula mpo olobaka ndenge asali yo mabe ebongo mutu oyo obali olinga ye kaka malamu te tolinga basi na biso tolinga bango vraiment na motema mpo tozalaka mosusu okomona alingi kaka mpona intérêt bike bon lokola na ye mwa sika mwa eloko ya nzoto eza te namoni mwa mwasi aza bien tika nakende na ye nazwa abali mpe me na motema yango te abali pe ntango baovanda lobilobi wana azwi eloko nzoto oyebi ti soki asa azwi eloko ye alingaki akoma likolo baproblème ale bokabwane atiki yo na bana na kati oyo naloba te pardon bana mosusu baza na kati ya ndako bato bazomona bango ya mwana bakoti bana kitoko ya mwana ke classe nzoka ye papa ayebi te ke ayebi nini asa motema bana oyo baza bana te baza mokanda être humain ye soki atali banga omokanda na ngai donc oboti mwana te ozomona mpo adage moko lobaka na Congo tobotaka motema me tobotaka mwana te tobotaka mwana tobotaka motema te tobotaka mwana me tobotaka motema te awa na pote okoma tobotaka motema me tobotaka mwana te tobotaka mokanda me tobotaka mwana te oremplace valeur ya nzambe oyo asali moto yo ozomoni mokanda na miso na yo nzambe akosepela te ozomona foya ndenge wana mwana ndenge wana
okolinga ye penza te ozomonika ah petit oyo imutapesanga doka ozokompana apesa yo te aza mutu nzambe apesaki na nzela ya bino na mwasi wana mpo bobota me na makanisi na yo lokola ozwa mokanda mpana yo makambo nyonso esili elongwe alors mwasi azomona pasi na kati ya couple mwasi kolela ya mwasi nzambe ayokaka yango bapapa tozongisa examen de conscience totala nsima parce que mama koloba soka lobi impoli okata mangala afingi kutuna mama mwa fille mama ya mwasi mabe okomi otala mabe ya mama mwasi oli otala mwasi na yo bali okomi mama na yo boye papa na yo boye kaka koluka ba raison maloba mosusu ntango toswanaka na kati ya couple eblesaka mwasi aza moto oyo aza sanduku mwasi ayebi kobomba likambo mosusu moya bimisango boye eza te bablessure intérieure basi mingi bazokazoka mameli yani soko fungoli motema ya basi mingi okomona basicatrice mosusu ekauki te bapota oyo bazokisaki lobi bakobakisa susu mosusu ozomona mwasi na yo moko ozofinga ye makambo oyo soko azokende na ata na train soko aza ata na kayo akanisi maya miso etani mwana mwasi mosusu asengi mosala 16 heures mais po azonga na ndako azomona kilo na kokuta bandi wana akomona mabepo akuta yo mpo maloba bato bazobenga mingi boloba te tokoyamba telefone te bateko tozosala émission direct moyete répondre bino eza te émission ya nsima bobanda kobenga direct tosalaka kaka te bémission ya polémique jiba lobi boye wera lobi boye asali boye mikolo eza wata mikolo eza kaka wata Fabregas mikolo baana cheka Robino te na wana mususu nane tata mapasa na mwindi comme mususu sele scram te bitumba shibena bo esila ba baza sute esila wana kaloko baza na mukili ba te me bitumba na ba mikolo na bitumba mikolo eza penza kaka wata bitumba Kongo eza sele scram bitumba Kongo eza lokola wana ya ba musicien so première année sili moi c'est moka bimaka na kaleson atie boy tokole kasikoyo na troisième round et neti mkongo kendaka bongo la politique sofaki la politique badibanga wanye badibanga to permis et bimi basango baye troisième round quatrième round premier dialogue mona kate comment ça kalika mbala moko te to sali dialogue liboso et balé yami balé soke ye yami sato ndenge pe to vivaka na Congo ya ko couple pe ba solution za la raté ça lokola mboka nzambe et le bien tel leader parce Francis Lola lobby mboka mala ba ngona ba couple pour mboka za la bien leader pasteur Francis Lola pe so mbote abi mboka po za bien faut ba couple so ba couple ya bien te mboka pe moeza malamu ezate za lokola Congo ba couple ya malamu te Congo pe zo tambola te kasi makambo eza ya mboka ekoti na ba couple okomona pe moi ça ça muta rassemblement mobile muta pouvoir bana bata nini ya MLC donc nyonso wana epesi que baza pe na ba Frank Diongo na bango kuna pe mona Lambert Mende mwasi aloba okanza ministre information c'est pas si vite téléphone donc mobile ça wana bo solo la yoka moete na sika sikofoto la biloko bako banga yete uti chini mobala fandi kaka boye azotala mwasi bilobela asiso le loko ko attaquer basi teleza mama mibali ko dévier mission na dévier te mama tozokende leza mama mibali toko yoka na mobali oyo omoi bikoti na bango baolata mikolo boye o papa mbakufela ki oyebi ke mobali wana aye kosenga mwasi opesanga 80 euros pour faire que dossier maso ekona ebi prix na ngoto masere ki 80 euros ake sombe loko mwasi abikana na mbongo tabiyo kanisi nini yebi kutu babaso balinganga d'ailleurs kutu na kepa intel obi bas obi batu combien baza posa baza na place na yo na kepa intel ake ndopesanga 80 donc abimi pa ke ya posa 80 posa mbe ekoti loko ba PCT na ndako ale abimi ake omoni mama asenga 80 na po ayebi ke mbongo bana eleki ozomona soki tokei tozongi moto amemaka zemi ezali mama amemaka zemi 9 mois abokoli mwana mbongo yango mpe combien oyo towelelaka wana eza mbongo ekokosisa bino valeur bokokabola bino tikela mama mpo mama aza na makambo mosusu yo okokosala te mama aza akoloba noteke epesanga otana somba rouge à lèvre parce que biso nyonso toyebi ana poto bino mibali bopesaka na bino mpe mbasi mbongo mwasi ana poto toyebi amilatisaka amikipaka ye moko mobali mpe amikipa en plus total bien la plupart ba couple basi nde bakipaka bana
pour mon alata mo basket a bien il faut moi ça kanga motema à côté qui moi likelemba alata bino ba papa côté wana en tout cas bokipakate mabala ki chasse zaki na bobi ke ndenge mobala bali bo bali penza libota abali penza ko mona obokila akufi ya munisipe mbonga sanduko akundi boke est-ce que ba mbali wa poto bizali no bozana est-ce que ça la rasul ngwana ezala rasul bola tsara bino pe basite bosaka pete bezaka bolingo sangisi bato mibali bavanda mais bolingo ngo pe sangisi bino olipe pesa pe moninga bolingo azopesa yo zozokisaka kozokisa chaque jour yango nazoloba yango yebisa na bandeko na mibali lelo lotika na bamama bavanda bandeko mibali tozonga bato tolinga basi na biso pamba te bango bazali bato oyo tozopase na bango ba moment ensemble tozosala na bango tozofonder ba foyer tozobota bana na bango alors baza pe bato baza na motema so baza kolela boye nzambe akoyoka bango eza pe malamu te mpona yo mobali bacharge nyonso kotia kolingo intere te kaka mbongo soki apesi mbongo te okangi elongi obude ozoloba susu te pamba te elamba moko ebimaki oyebaki ke mwasi salaire feleka na mbongo bana abakisela yo mpo kende somba yo me wana eza yo moto kolata mwana no akolata yo tite mwasi na yo azolata yango te eza bisengo na yo poso alati yango ake na nganda akokende wapi soko olati elamba akebeta masala politique ekoma ye kutu fa alongwa na ye pe te ozomona donc nyonso wana tozotala linga basi na biso pamba te bazomona pasi mingi bacouple lelo ezokufa pamba te miso bavandi kaka mpona kovanda mpo soki na bwaki ye libanda na kobima mwasi mabe famille na ye bakoloba mpo ani bobongisaki te mais basololaka te mobali alingi dialogue ata moke te mobali aza brutal okanisa nayebi te soki kaka mwasi afungoli monoko akateli elingala ozomona soki kaka mwasi asali boye bacharge nyonso ya ndako otikeli mama azomona pasi basi mosusu bakomosala bavc mpo makanisi eleki mingi susi soki ekoti mingi mwasi esisaka bote ya mwasi mwasi soki azokanisa mingi ata beyonce wana aza kitoko me topesi basusi moko ya 8 mois okomona beyonce wana akobeba akokoma susu kitoko te mwasi abongi na basosiete mwasi abongi azala heureuse azala ata azolia malamu te ata azolatisa ye te mais affection oyo ozopesa na mwasi na yo mwasi ayebaka ke mobali oyo aza na eloko te lobi ya kozwa mosusu mpe ezaka mpo lobi ya kozwa te mr ezaka yake bolingo esangisi bino bovandi kaka parce que bolingo eza kaka eza mbongo te nzambe mpe asala te bato nyonso bazwa ozomona kozala na société mpo nzambe atinda banyonso bazwa te bacouple mosusu kaka bozala heureux bozovivre soki tolobai mpona kozwa mystère nde bato pusu baka na bana nde babalaka te pusu kuta aza na mwasi sentinelle kuta aza na nef atekaka nde mapa na kwa azoteka nde mapa esalika mbongo esalika mbongo te eza nde bolingo moto aliboma azozwa mwasi amona bango te na zando ya monene moto aliboma abotisi ye mpe baboti mwana bato mpe balingi bazwa mwana wana bakima na bango moto aliboma azwi libanga alandi bango mpo ayebika amonelaki mwana wana pasi ozomona moto aliboma arezonaka te tala napesa ondakisa moko soso ya mwasi soki aza na bana 6 bana badindi na terase obimisi bana na ye me moko atikali soso akei na bana wana 4 akonte bango boye 1 2 3 moni 4 moko atikali atikaka mine mpo azongela moko azomwana te e soki amoni yo moto osimbi mwana soso na liboko akosala nini akomatela yo atya yo manzaka azwa mwana na ye mpona bolingo oyo aza nango na mwana wana bamama bazalaka na bolingo ya bana me papa bazwaka bana mokanda apesinga mokanda aza peti wana apesanga doki momi na nga na akomona aza impoli arespectaka nga te apolingo na na rien momi akoma kosala koganie nga me peti wana akomona okanelaka mutu ozomona ekozala malamu te mpo okanelaka ye ozomona vanda na moto na âme et conscience po pasi ya butu lelo yaka mwasi wana moto akomona ngo oyo ya libanda oyo bapesaka yo mbongo nakotika yo boni ndenge balelaka nga bazolela yo mpo ozowuta na ndako ya mwasi wana papa tika mwasi wana tikala yo moko omona bakolela yo te koyamba comportement ekochange ozomona donc tobongisa caractère pamba te bapapa tolekisi mingi
to me bakosonga ba mama baza bato oyo bazoki zoki to kunda bango bapota na 2017 oyo ba mama ba vivre peu bien pour ba sengika ke loko moko ba vivre bien to considérer bango Mister Bolimbis na kacho maloba na moni avant to continuer ba makambo zoloba na Alexandre no bato eloko oye bien na bien moté mama Maxi bien-être na éviter na yoka kaka na no melate mama pili kini soko meli oyo ba passe nyoso journée sili o makolo pasi o mukonga talipeka atali so esalo pasi so melika Maxi bien-être bongo soko lali ce qui mama le bio bo pili kini keza awa ya osakana te do ba papa so bona ngo besoin bo benga mama Elia ni tout bo kozonga pananga so besoin pa mama Elia ni tout te bo kozonga pa mama Carole bo kozonga pa pasteur Francis ngana lobi boy nazo te on a permission ya mama Carole kolo nango ngala linga osama makambo ba kongole ba sa te po ya salinga pena sala te nazo te on a permission ya mama Carole kalala kolo Maxi bien-être na kenena na Regina senga nano epa ya Alain Benza réalisateur na biso acha sona biso alors maman il y a la providence pour les musala oyo ngala sa ka na yebi totala mona après service traiteur masona biso au service traiteur maman ni la providence na ba fête na biso nyonso tout tongisa mbasuti abongisi no fête no pena batuna baye et comme le roi VIP tous vos événements mariage baptême très deuil conférence donc il y a qu'à VIP maman elle a mis tout mais à votre service son service traiteur la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, le palais de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bala. Nayo muto so bala que mon anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi so ki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo so ki bac. Oh yo obani ministère, no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi azali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Ah, Mr. Seto. Oui, puis un mot, tu as un mot, Luca, il m'a monné service traiteur la providence, n'est-ce pas mon rai, namsa nanga ngolu ya nzambe musala pe ezo kende liboso. Mais avant de continuer noko oyebisana no ba papa obanda bisa bango permettre ngana na pesa mbote na mama go deliver delicia na pesa no mbote parce que yaza na Suisse alinga ko mingi yupo ko pesa mbote mama go deliver delicia Delicia, mbote kuna na Suisse c'est pas ibozwami. Pesa pena ni Sylvie Mukadi mbote na États-Unis kuna. Sylvie Mukadi. Ah linga ko mama Sylvie. Mbote mama Sylvie Mukadi. Nzambe ya pambola bino esika bozwami na mboka. Dans les États-Unis ana Dallas kuna pas nani ko te pas donner moite en tout cas na pesa mbote ba pesa ba bisou belé pa ya Niki Mwaka joli quand en tout cas ba bisou na bino vraiment maman Julie ilonga des gros bisous dada Ebenezer ba bisou ya ngona na pesa belé dada Ebenezer na pesa ba bisou Dorcas Kapinga biwani des gros bisous ya salut ba bisou kalami te no ya toi déjà en janvier nzamba sunga ba mars déjà na za ba côté qu'on a bon c'est là déjà biwano yebikaka maman fallait ka na émission vous êtes kabengé les petites ça des gros bisous qui n'attamba ba bisous belé moi ça batagier tamba bolingo bo mona yokolaka papa jia nga papa satola
Moni. Basi. Bino. On pose à la bala. Papa Jéré. Avant mi bali na ba point boy. Yo so be ngana di. O ti na ko be ngana donc. Ko ba ki la be ba. C'est quoi papa Jéré? Jéré Tamba. Yes quoi ça? Beau frère on a nga mingi. Azos comme bali leki na Jacqueline Tamba. On comprend? Yes quoi ça mobile né. Il y a tellement commoné bimi papa Jéré et il yo pemba la moko oh maman Marie-Hélène Mada. Wa ko et ba gros bisous na pesio. Et on peut se pas ni tout mote terre. Papa ni to ni 15 ba mote belé ba bonane na ye. Vraiment papa ni te pas aux alliés ba bonne année ba meilleur 20 ans ya pambola na bosanité na professeur sous pas na outil na Afrique du Sud et pas ya maman Pélagie molonga ni ya papa Simon na bosanité à la vidéo na bosanité Eric Tela le boss des boss na kata Dogo na bosanité Yemei hein ou pena cinéma solo Aidor petit na ngai ya journaliste na kati Sud Africa. Vraiment, Omar, Bambote, Mingi, Kuna na Djobour. Voilà, bientôt, tous au monde. Bambote, c'est pas bonheur. Bonheur là de Bambote, papa chéri. Il y aura papa chéri, il y a les sous. Il y a solo. Il y a sous papa chéri. Mystère. On te continue à m'entendre le banner, bandako tout à l'heure pour na bizali ya bandeko na yo mibali ndenge na zuba plainte pa basi webi keza sona ndeko mo sa bisinga lobi mobali na kata ndako boyoka ni ezate mais abenga ngoka ka viol parce que ozana posa ya maman tant maman za posa to yebike utako finga utako bimana yo oke pas yo kendaki ozongi lo mo ke mali les amingi na mtabana ngao na kangala singa lo kwa vanda ka wana ozu mama na makasi na ndenge na yo to benga ngoni viol te. Ouais, ça c'est maintenant qu'on va tout vendre bongo. Bah on va vendre bongo te parce que. Et on le bien na papa. Papa pas. Autant on ça pour la maman lo ba penza. Ouais, le bien on tika bango. Le bien ba papa on ça la bongo. Ozo lo bisa montuté. Mais tikaye. OK ko mela bimela mela na yo na butu mu sala la ngi ya ko kenaye mu sala oye ko komila ye sans consentement. Papa ils en a peine dans la prison toujours condamné ba viol na Beni mais eux ils ont les kati ya banda ko na biso toujours ko ko lo bangote et le qui est Beni il qui a Beni pour ya Beni kutu ils en a zamba ils ont ça ils en a ndako donc le qui est Beni moto na yo moko pe bozaka na ye mais vous le bisaye te zo bomber kanda na butu ozo ko violer mutu. Vraiment après on a tout le bien ni article maman kuna akene pe na salon na canapé notre salé le côté non papa ils allaient condamnable ils allaient égoïsme ozomona pour maman salé on a consentement na yete yo muto yo sala sans qu'on demander le col aux soldats au Kenya na Irak ozomema bolingo to benga bango amour militaire to boy amour wana que ozoya na ba commandement pour yo muto ya makasi non na libala faut dialogue ezalaka. Dialogue et zalaka. Papa tout tika comportement wana. Ba maman baza objet sexualité. Azali partenaire, azali mwasi na yo. To yebaka ko solo la dialogue fo ezonga na 2017. Mobali oyo akanga makambo na mutema azoloba te simana ngo exploser après. Mabala mingi ezo kufa to lingite mabale kufa ka bongo po ezo sala ke bana bazo sala ba victime. Ozomona mara mususu toka papa na mama kabwani na classe mayele esili akomi ko suba na bilamba akomi mutu moko azolo ba lisusu te po nini je vois pas mon père mami where is my daddy on va faire le banano where is my daddy Angla kaka ndenge to yokola na kini na kini farto yokola end poba goda muninga to yakokuta na ngwana poto mwana zotu na yo dadi ya zate okomi na kozanga d'explication pour nini papa se comporter malamu mingi te et puis tant que se comporter bon ko kanisa te papa moi so kozwa sima nde ako supporter caractère yo zanango olinga ka yo olinga s'occuper na baninga te
mibali bazomona neti kokabwana moto eza facile epetana kana boye na kozala no mususu akena epo yo kozala no mususu na kozala na mususu yepe pa yake ya kozala mususu pe mususu ta mususu ya bien koleka yo koleka kutu yo azo respecter ye to sengi respect respecter moi c'est na yo po muta ko respecter yo azali te papa c'est le moment papa mama se portera mingi sola monoko ola mokana mobali oyo sola monoko mibali mususu soki amelili yo ba verre alingo brossette po lala alingi yebe muta wela bes ba cigarette epai masanga epai mobali mususu monene zoleka ya sola mapeka bato musala oyo alingi maite mibali mususu na malili ona sola ka lobi intervalle sola mapeka epai mama zo supporter mibali mususu ba lali ameli performance ameli mongonzo ale madesu eyoka na kate na malili oyo okomona mama sala ki ya ye na malemba koti na sakwet akangi yango poloko ba pimela ki ye akangi ba kwen ale akomo pesa mupepe ozo poma mutu na mutu babomi na beli na babomi na sakwet na malili solo wana ya mupepa nzoto mama na butu ekata kapongia okolinga bima na kwet bakanga solo wana nesotu mama zo supporter okolinga akenda tia parfum na ndaku nzoka mupepa nzoto esanganaka te na solo parfum eyokanaka te mona solo yesu makasi nyonso wana bamama basipotaka mingi omona pe lelo na boyi na ngai yo mama kayeka motema bien alobi ne kaka ozo se rendre compte que eza bablessure intérieure ezokota lobi kuna na boyi na ngai yo mama azokanga motema donc est ce que yo ozwaki kaposaki kaka mabe est ce que bolingo yango wana misesi ya to mabe mama mokolo moko ota kosepela okokozwa mwasi no te tobima moke tokende ta cinéma tobima moke tokende restaurant mwasi abibanda obala ye ozwa kututa projet moko te oto bimata vacances awa kaka na province oyo aza mwasi na yo kuna ne boko solola boye ba ne boko kenda ba projet boza na couple mo boza kata na projet mosusu azaka soka baswani ka na mwasi yeka pe bandeko ne mwasi mabe soka mwa likambo moko pe bandeko azoye batike baseka kaye koto bozonga na ka kende pe ko yebisa bandeko noko mwasi malamu nikolo ya bongisi bizaleli yiso bozwani ka ba défaut nyonso oke ko beta na libanda bato azotala yo poma donc couple zanga secret muke ba ko bengisa bato baya kuvandisa bino neti bana miketa azipoza nango oya lobi boye oya lobaki boye ke funda bifunda mwasi afunda mobali afunda mwasi afunda na crédibilité na bino so esila kuti nengolo esila oso bato bia bazaka bongo bazaka bongo na ba pare boponaka ba règle taka kutu pour ni ba ndimaka to para mona neti ko loka donc pourquoi to ndimaka muke papa boni bonsoir te na bingi no ka pona c'est comportement na ye na to sepela na ngote te na boy oyo kuna allo bonsoir pare te ngana lembi mama makamazo sala na lingri sute olinga le susute obosani ke libala ezana ba sacrifice bosolo la kate comportement yo papa azotala te ba faute na yo zo mona te kaka ya mwasi na li papa musuba azali tika tolo ba makamana bango lelo na libanda kuna ba komone penza mo santo chaque mardi azana ya prière jeudi prière dimanche mais ndenga betaka mongonzo na ndako mwasi abombaka sekele mais na libanda kuna ba mona ke mo santo mais nakati ndako lion basi ba bomba mais on lobaki mama azali bank vraiment mama bomba ka mobali na ye mais makambe belé bank peso ke bombe ko benga boya bozwa mbongo leki mingi po diminuer ozomona mama kamsusu ba papa basala ka mais moi c'est bomba ka ozomona basi ba bomba makambo belé mama mususu akomona minaka hebi de femme bali na ye soka meli mingi asuba moko ko no lobango te na assemblée mais na libanda ba hebite ka melaka mais mama bombele ka sekele wana abike yata ba mon évangéliste bo mena ndako momeli munene whisky zanga te et pour ça tindo sombele whisky so sombite o memingam akomo comparer madel kuta zalaka bien soka na singi whisky ba moi c'est asomi metala yo est-ce que soza na moi faut comparer na moi soza kina liboso ezam pasi mingi pamba te mibali muso ba yeba te yazo kanzango moi si azoli moi sa bangaka avec son abina contredire aoya boselikao azozo makamula moi si na ye akala zo ya kobetango
ozomona tango tozalaki na intel ozomona tango mais soki yo mwasi obandi kaka po nini tozalaka bo tozalaka mpe na bale passé na biso en plus na soulever le moko na kosala émission moko prochainement sur les passés pour mabala mosusu pa mpona passé kaka bapassé ola musa moninga 3h du matin yebisanga na vozalanga ozaki na mibali combien na 3h nabia nzoka yo bimaka na Roger papa makambo bazaka na classe lero na pe yo pozo bima na fosine nani ngo azaki nzambe entre bino po yeba kokutana ozomona yo bana donc nyoso wana ozi bazuwa kala otila na 3h du matin bimisa na 3h otila ngo bakanda ozoni mape ko osiliki apwani ote parce que donc kana kanisa kozalaka na Pierre tango kanisa ozalaki na Simon tango kanisa ozalaki na soki omoni ndenge wana te kende oluka bana ya miki azana na classe azana na 6e primaire dote ye déjà obiki nga na ye kodote na bombi mpo yo ozala yanga olola musabata na 3h du matin ye mpe na bandeko na mibali wana nyonso nazokisa makambo otapa basi bana ale oyoko yoka histoire moko fuite moko ke mwasi na bimaki na intel kala va koyebana olati yango papa ozomina te kozomitya vese yo moko olimo vérifier na le passé ya mwasi na yo franchement zwela ye ndenge okuteli ye bongisa ye ndenge bokutani bobandi kobota makambo ne ya kala kobwaka liso te kanga page wana po seleka po yo mpe ozala bapase oyo sala et surtout basi na yokelaka mawa oyo aye libala esi ya mibotela tala biso bamama komibotela mpo mwasi nyonso ntango azokola akanaka asengaka na nzambe ke nzambe na nga suwe na nga ezali nabota bana na nga nyonso ya vi na nga na mobali moko eloko nini esalaka ke mama akoma kobota mwana tata mwana tata ezali kakutani na oyo mobali lokuta atrompe ye akosi ye oyo aza koloba na ye esalemi te mobali mwasi akolinga nini atika ye akende omeka chance pa mosusu mwana moko wana mpe abotisi ye yo kuna zwaki yo sobota komi lokola nakuta deja na bana na yo nakuta deja na bana yo yolinga na sali mobali mosusu akuti mwasi na bana azovivre bana na hypocrisie soki mwana asali mabe fo mona kobeta fo mona kofinga talobaka na bana yo natika ya televizio nanga mpona bango te lobaka na bana yo so bale balongolaka bazali lobaka na bana mosusu ya libabe so ya mwana mobali likolo mona papa ngo alati basket mwana yebisa mwana longola basket na ngai arespectaka nga talongola basket na nga te soki alati ya yo te papa ozwaki mama na bango akolata ya nani hakenezo ya Manuel Val hakenezo ya Louis Michel hakeno yiba ya mosusu kutako aofinga tata bana ngo akufa naye mais ye azaka na zuwa tata bana zuwa mutakufa azaka na zuwa kaka boke le papa na bino ngozuna kobenga na bino ozo comprendre donc bana ba mema koruza baza su na kimia te azo laksa bango pena teke azo laksa bango vraiment vis-à-vis que na te mutu na bota bino na linga bino te mobali donc bazuwa moko ya basuwa moko ya buzoba donc le bana ngo sana biso Marie Msam que son âme repose na peno kanze mone moko abi passer za ka bololo passer suka les alaka nango te vrai ou faux vrai maman passer za nango ka bololo passer suka les alaka te mais ye mobali semeki akoko benga semeki akala abengi po babota avant kuma na libalo bota ya yebaki pe kozaki na bana abengi mama boni na bengi yo kaka pona yebisa yo ke epa yo botela ya intel akufaki bi asali AVC aza na hôpital ozomona pesi yo nouvelle po yebaki ye muto yebaki bakoki ko effacer so yo mbala moko kaka te loba na nga lokola to yebaki Mobutu allez président moko aye allez peuple congolais o bossa na Mobutu wana jamais akoki effacer biso Mobutu mbala moko photo yebaki mama Bobi pa yakenda azwi likambo boyebi mapaso ya mama Bobi moko bien akomi milliardaire bien moko akobala toyebaka bango toza obligé ya koyebaka masolo na bango ozomona ata na mosika ata na pembeni mais soki mobala moni bongo olongosongola libala nwakala yo no semeki kisemeki ekufaka te kisemeki etikalaka kaka mama Bobi ndenge aza wana atikala ex première dame nana kolongola ye yango moto moko te akolongola ye yango soki ezalaki mwasi no azalaki semeki ya bato so bakutani na bato ata na gare ata na mwasi akala ya intel
semeke na biso akala ozomona ki semeke za kaka mobali soka yoki bongo ata na nzela zuwa ameme tina ndako akolia te mbani lokola farine batie levire abombe mibali tomeka kochange na 2017 totika kozokisa l'hôtel ma bazomona soki na poto nayebi te basi baza ebele bakomi bamaître chantel likambo kaka toka bwana na biso likambo na koboya yo po ayebi ke non des choses à bana mibali misato soka boyo po mutu muso akozwana bana na ekomi mwa mikakatano azanza mbete mama basi mususu omona aza na bana mitano mazo mpe mobali basi lisusu lepete nzambe oyo akonfondaka bato bamama eloko na kopesa bino conseil bomitika te mwa poudre mwa suki ozwi mwa moke basala yo mwa suki mwa mafuta komitika te mizala pena moke rouge à lèvre ozomona nyonso wana ekosalaki ozozala kaka toujours na kati ya bomwasi soko mpe yo mama omitiki sina boti na nga naza yafingaka nga na kotiela botango nani ozosala erreur mama zwa courage telema na ngwi mibonga changer garde-robe na yo zwa bakaliswa midinda oyo ya kala bwaka tuna baninga string nini bimi ya sika meka kozwa basoutien moko basoutien gorge mama mpe mitiki soutien mone matiti na kingo neto ngoko miboma na kishasa tozabe yango soutien Équateur mona mama otie boye neto komiboma mama bizongela zwa courage zwa mizwa en charge mama ozalaka boye te na kishasa ozalaka kitoko awa na poto lokola mobali azomi okolo na basosi bandeko no bazokufa na kisasa bazotingo basango mama mizwa esalaka mikolo mingi te 2 semaines mwasa koko changer ba poudre moi mafuta kosalisa suki okoza na mbongo te mais okoza na bilamba no misato mine mama bando kangama na roba mwindu na matanga tomona ko nango na ba fete na yango omipesa te mama mitia ordre na vie na yo olobiki na kolia na midi et puis na poko na kolia kaka moke na lali pona meka kosala mwa nzoto na sala mwa boye donc ozomizongela mobali akotala o seke azwi mobali kaya kendaka mais mobali soka tali o na kozwa ye tala nenga komi tala nenga komi ozomona okomi neti opakolaka so mafuta te mobali okatoza mwasi moko osaka mécanique outi garage bongo ye koseka te seigneur bokoka so ya bandeko balani ezongela bino te bamama ozwa courage na 2007 bomisongela kitoko mobali akobanga mama likambo eza te otie poudre obimi olakisi mobali ke yo mpoza moto olati bo naza koya nabimi nano oke wapi aya te nabimi mwa moke na yo mpo mabe te oketala moninga na yo mais azomona mpe kobimaka mama obimaka te okenda donc soko kaka église ndako jésus wana ozomonako azalaka na barobe ya bayodi basandale ya bakaza moto ezala kolata kochange bilamba jabezu moto etindaka baboma ye mama maria azalaki na bilamba ebele akosalisa mpe bafeti bamoziki donc yo komitika te bible toboyi te mais yo moko mitala estce na miso ya nzambe naza propre nzambe mpe alingi bata salite te sino kokota bokonzi bwa likolo te biso tokotelema na ngwi bamama tokotelema na ngwi mama mosusu soka bandeli yo kolia neti koloka akosisa te azolia kaka po oyebi ke stress yana bastress nakondanaka bango to yango nazopesa bamama to se contrôler totika bilia ya poto babiloko ebele eza na bavitamine ebele mama mona moke mokokoma koyoka nzala mpona bastress kata nzela wana bwaka mitala kanga motema ozolia 3 fois par jour ozotala tai na yo okozongela na yo mama aumelaka te mpona kozonga mobali moto aumelaka mpona kobonga tomonaka bango batia yo ka libanda omona enda akomomela masanga na bagarde okomone na bapartout akomi kaka na nganda akosuka ozonga ndako te ntongo etanele kaka na nganda akomi na kotia masanga na basashe kotambola nango na banini basi babongaka noki me mibali si babongaka noki te olinga mwasi omoi kaka ke otokabwana kabwana olinga kodivorce par-ci par-là divorce mais mibali bazali équilibre basi bazali équilibre ya mibali soko oza na ntembe baboya yo ata ya komeka kaka bamama bomeka kaka bomeka ngo le 1er mars bomeka kobwaka mibali na bino libanda 2 semaines bongo bozongela bango bokozwa bango neta wana bobwakilaki bango te mosusu mona communauté okanisa tokozoma outi boye liboma onini mosusu okola biso mibali toyina mai solo mapeke esangani ezwi na ya masanga
balulaka bango libanda po mutu moko azobongisa ye na kati ya ndako ya libanda mutu moko olinga badivorce pamba kodivorcaka obotisi mwasi odivorce oke koto sikoyo bazobosanaki mabe nyonso efuta makala mpe bolamu nyonso efuta makala okuta makambo bongo nzambe mpe azaka na bolingo na bandeko no mpe abaseko mokoyela bango okomika ser mpenza moye te je wana mpenza je wana botse bana tiki ye obosanike yo mpe osalaka mutu moko lobela bango miste yebisa bango nano awa sanke afuta masumu na ye toyoka yango mpe tofungola matoi mibali il est grand temps ya kosauve bacouple na biso bamama baza mpe bato baza na mitema totika comportement ki yango masana nga aza na raison toki mwasi azopikisa yo bacamarade tala le pour na le contre ya bicamarade mosusu azomema yo na nzela akufa mboka ekomi na maladi ebele mboka ekomi na makambo ebele mboka ekomi na bakisi ebele fo koyoka toli ya mwasi na yo mwasi ntango atolingi ye te mais bozala quand même na dialogue mais biso mibali tokoma kolakisa mo vis-à-vis okomona na libanda oyebi nde bayambanga oyebi ndenge basoko na boyi nokozwa mosusu papa age ezokende nazoyamba mpo oza na motu moko azosirepasala chemise abonsela pantalon azobrose ma basket ozala na mwa santo oza nango lelo osoko oza libanda kobandela chaque fois bandelaka vie ya zero babengani yo bandeli bana na yo komi komona bango na pasi séparation wana mosusu kutu ayebisi nga alobi omoni nde babengaka bana na ye baréunion des parents yesko mobali ako courant mais mobali alala na ndako te mais jour yango bakiri se retrouve ka na école abombe kote ne mwasi kote na ye do likambo boyeli kutu oyebi mpo oyebi kaka mona yebisanga so baréunion moko eza boke kutanaka na école ya bana tant mpo bobima wana mama azwi nzela ne papa azwi nzela na ye mais aza mobali nde na kati ya ndako ya libala mais asundoli ye mpo azwi mwa mosusu libanda asundoli mpo babikaka so na si na botisi kaka ya mibali boti konyokola basiko ekomi kaka so okolo so botisaki déjà ale okomi kose permettre kosala tout mpo ni mpo oyebi ke niko na tie na ndako akomi yanga okomi na baassurance nyonso obotisi epuis na ocomprendre mpe basi te mibali mpe poto opesa bango mpe batelo oto ake abotisi marie abotisi madeleine abotisi so nani ye mutu moko abotisi ata 10 ka na kati ya paris mais sikoyo ntongo yo obotisi botiba oyo ozosundola wana nani akoya korécupere bango nani zoba na yo aya kobokolela yo bana oyo tiki o réseau kaka bafutaka bana combien mwana kutaka cher surtout soka za muke bakushe mosusu abotamika bon affection mwana a besoin affection papa na aza na besoin affection ya papa na ya mama papa aza na bomoi mama azo jouer des rôles ya papa na ya mama basi mingi bakoma ye moko tata ye moko mama baza na mobali na ndako ekoki kosalama te na 2017 bana bamonaka papa te bamonaki akotaka 1h du matin abimi 5h mpona mosala akotaki bango balali abimi mpe balali non son salité bokozwa boyete mosusu kutu ayebisi ngai lokola mwana aza déjà na ba 10 azwi telefone apesi mwana abenga papa mama na nga sosola mwasi ebandi nini banapesa mwana telefone abenga papa mokei 3 jours soki nga nabengi yo olingo oyamba te yango nasaleli mwana nimero soanama mais non nake na kozonga kaka na ozonga kaka kopesa mwa telefone abenga nga te koyebi papa ino pour le mariage na beza mpona kobebisa te mais mpona kobongisa basi bayokaka mikolo omona basala batele réalité makambo kolamba nekendeki mpa mama rose akuna surprise asali banini comment bafumbwa babengi nga mama nga mpe na mekeki modele afumba mama rose mama biso mwana mbe baponda madesu baprojet ezali nga mpenza basi bazoyoka yebisa na bandeko na mibali pourquoi konyokola mwasi pourquoi konyokola mwasi apasi esaka pasi nazoyeba pasi na yo nga kala nazalaka mwasi ozomona natika po mabe eleki ozomona donc ozalaka tantine kempe omona mpe tantine siatu natika mama natika tobomona mpo tantine natika mama natika ozalaki tantine nazalaka mwasi na motema nayebi pasi nini mama amonaka bapapa tokoseka tokoloba nini nyonso tolingi mais tomeka kobongisa comportement mama aza na mpona koteya bamama nayebiki bamama mpe baza na part ya responsabilité na bango wana tokotikela mama bapapa nde tozali bachef soki toyebaka te bachef de famille un père de famille c'est celui qui détient la clé de la famille ozomona avant nzambe aya na mapamboli na kati ya ndako fo bozala na dialogue nzambe ndenge apesaka mapamboli alingaka te couple ezala na badiscussion wana omona ata na mosala ekomarche te bokomona na makambo nyonso ekotambola te comportement toza nango topesa mwa ta moke
na famille na biso vie de couple auto petelaka tolo vie de couple mibali il est grand temps retard ezalaka nango te soki omoni kosaka likambo ete lelo mpenza soki ozotala ngai yo ndeko molingani bien aimé dans le Seigneur bafrère na ngai ya kwiti bafrère akwiti bafrère en crise oyo ozolanda ngai na minute oyo zwa conscience olobi ke lobi na kobanda kolobisa mwasi na ngai je t'aime toyokaka lisusu te olobaka so na mwasi no te baza na besoin ya koyokaka mwasi alingaka baparole oyo édifiaka ye oyo epesaka ye plaisir kaka chaque fois baparole oyebaka te mpenza moto abengi biso mama nito tellement maloba bango epesa yanga mpasi azokisinga motema tellement mama nalembi nasala nini nga azaka avanda kaka nzambe aosunga vanda kaka bazobosana keloko moko te fo opesa bamama merci ya mystère mibali babimaka libanda bakenda kodekone mais mwasi soki adekone vie bebi na yo moko mobali malchance ekoti na kati ya ndako okozwa susu te libaba elandi yo ekolanda yo te parce que po mwasi abimi libanda et puis mwasi soki abimi libanda ngwana esi po récupérer ye ekei passe ake na bachance nyonso garder mwasi na yo po sauver mwa moke oyo etikali po mobali mosusu ozomona kaka aoloba nini ngamu nabengisa ye na poto ngamu nasalaka ye boye ayebokoma te bato oyo na mokila kala classe elaki te me bacouple ezalaki baza kovivre ndenge nini bo bapapa na biso soka ba mama so bakenda classe bataka ozomona mwasi kutu ozoloba ayebokoma te mozotikele badevoir ya bana atsaela mozolinga bana wana bazwa na examen olinga bana wana bazwa na examen bana bakozwa brevet te bakozwa diplôme te ozomona olingi bana baza na mayele faut participer so boyebi ke bino mibale bosali classe mingi te bokoki kosenga recours na bato mosusu bazali apesaka mwana bino cours asalisaka ye badevoir mais bopesake moi quelque chose na fin du mois ozomona tous les moyens bon biso no tozwi chance te tokomona bauniversité tosala boye mpo tosala badevoir ya bana mais bosolola boluka terrain d'attente ozomona tomemana te lokola nyama na kati ya zamba mpoto ezali mboka tozali banda ya mboka évidemment tokuti mitindo misusu na mboka bapayake bazofuta mwasi bazofuta mwana me kotia elikia na yo na wana te combien yango bapesaka mama oyo okangela ye kanda yozwa ndambo somba bilamba totika bakaraktere wana pamba te nzambe azali nzambe ya juste nzambe azali zoba te atikaka mama alelaka ebongo yo na mobulu na yo libanda ozalaka bien ozalaka kaka bien ti omona kuna mpe kosukela yo mabe po mwasi ozotika na ozozwa komona bango kaka basi okoba kobongisa wana kuta libanda oyo olingo mpo oza na motu na ndako awe so oza na motu te akwasa kolingo ndenge azolingi wana akolingo mpe te po aza motu aza mwa concurrence wana ya rivalité wana ezozala aoselema mwa bien mais oyo ndako aboyoka totala soki okoma déséquilibre te sikoyo eloko na wa esika mibali nazokama mystère toza na baexemple ebele soki otali toza mwa bafamille mosusu bajoueur oyo omonake papa asundola mama na bana mwasi akolisi bana na ye moko bana bakoli lelo bana bakomi bajoueur papa okomi kolia bamiette papa mobokoli akomi kolia koleka yo parce que tu n'étais pas là ye moto azalaki présent na ntango otikaki mwasi na wana bana même mpe na bamusicien tozomona bamusicien mosusu tozomona toloba teke ya intel yo mpo oza wana oyebi osundoli na yo mwasi na bana lokola toyebaka avenir te lelo mona libota na ebimisi musicien moko ya monene ebimisi joueur moko ya monene mais papa lokola yo osundolaka mama mwana atikali na haine ke non na préféré kutu papa mobokoli alelanga ke papa oyo asali nini abotinga se koko te ata bato oyo te nano bakomi na mbeba te ubie oyo basi bakoti na kati ya mbeba bakoka kobongisa mibali kaka. Merci mama ya Eliane. Mibali tala berere mosusu ndenge mama alobi awa okoki kotika bana moyebi lobi te vi ya motu moto ayebaka yango ezali kaka nzambe bana wana bazokola na pasi nzambe alingaka libota ya ndenge wana mpo atia semence na ye bajoueur ebele tozomona awa kobeta bana eza mosala ya mbongo mingi awa na poto ndenge mama lobi papa mobokoli aza na droit te alia mpo ye moto apesaki bango biloko ya kolia basali bango badevoir yo babelaki mpe aveye mpe na mama na bango amemi na baurgence yo ozosala bisengo na bamadeleine
sikoyo nzamba salaka tala makamu sanzambi na kati ya bana wana yo muto botaki bango père biologique mwana moko abimi star munene abimi joueur munene sikoyo ukomi na pasi po o lia fruit oyo mboma oyo yo lonaki papa moboko lia botaki bango te mais bana bazaka pe reconnaissant bana awa bayeba ki papa zaki na biso na tango boye na tango boye moni nyonso wana kopesa nzambe faute to koloba nga baloka wana komi mwasi mabe akabolinga na bana na ngai mais ozalaki opitango bana na bazaka na posa na yo voilà bana bazaka toujours na posa ya papa na bango c'est le moment to zongisa bondeko ponzo teza mabele tala nto zo kufa na poto tala nto zo kundama ba AVC ba malade yo zo mona lelo yo mais lobby eza ya nzambe ndeko c'est le moment lobby to yebi yango te wela lelo po bana wana bakoki atako yela yo maya komela tango komena incapacité ya kosala makambo susu nzoto zo mona ngoboye mais lobby oyebi te okozala ndenge nini zala na bana na yo po moto na oya ye eloko na yo eza ya yo oya yo te eza kaka ya yo te bana wana baza makila na yo kotikaka bango nzala bongo te bazomona bazokola sokotali bana awa oyo bakolaka na libanda ya mboka na biso Kongo baza na baquestion batunaka facilement baquestion mama kaka maya misu kolela bazomonaka bana bamonaka oyebaka moma nini kofinga mwasi na yo te quand les enfants ils sont là ntango kofingafinga ye zoba makambo mabe kofinga ye ndumba okende kobala ye mpona nini okope kobongisa ndumba yo kutaki asabotaki na yeta mwana ye moko efai kobala ete akomi ndumba abalaki esimbi te aye kokutana soki andimaki yo te nde mabe andimi yo bokomi esika moko yo mpo opesi ye bana donc yo mpo okomisi ye ndumba vraiment totika kotraite bato oyo tolingi bandumba babordel bapite c'est pas bon bana bayokaka bamakambo wana toyebaka moma nini toyi kosola en couple kozomona donc bapapa tomeka ele grand temps ezosalanga mpasi soki bamama bazolela yango Kongo ezokende liboso te mpo bamama bazolela balela na baviole balela na basouffrance bazosala awa na poto so baya konyokama mibali tobongisa comportement masanga esilaka te ntaba esilaka te nani alobi ke batisa ndako bakoki koya kolia ntaba na nganda te na loi nini na constitution po kongola komakaka botouche constitution te botouche constitution 64 yango mpe na moyelo esalita 64 ndako mpe ezali constitution ya ndako mpe ezali bapapa botouche constitution mpe te na boyi bapapa botouche constitution ya ndako bo a 5 ans ya ndako eya te esala dialogue donc tolingi dialogue na kati ya ndako tosolola tolinga basi na biso po lobi oyebi yango te mwasi aza ennemi na yo te bapapa mosusu baza bato soki atangeli yo kanda nibe mosusu balobaka te abombaka na motema tia bango na motema azokufa nango na motema ozomona omona kaka na bareaction baza mibali tokomi bespere ya kokatela mangala kokata bapik pak nyonso wana ezokisa bamama facilement ezokata mangala kosala boye tusa bamama baza na pasi yango nazosenga bapapa tozongisa bolingo epai ya bamama na biso oyo tolingi bango oyo bazali bamama ya bana na biso po 2017 oyo nzambe mpe aya na mapamboli ozomona pasi yo moko pori ozokomplike vi na yo moko nzambe aza na babenediction kopesa yo mazotala bonne marche na yo alingi apambola yo mais ozotia bablocage bafamille oya koyina bandoki pour rien soki opesi ndoki occasion okota na ndako na bino bozofungola baporte na kiennemi 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours olobisaka ye te akosolola nani parfois bozaka bino mbele mpe na kati ya ndako nanu mpe boboti te mpe bacouple mosusu ezanani baboti te mosusu boboti me bana yango baza mike loba masolo nini osola na bana c'est ça masolo nini bokosola na bana ozopesa kote steak na bapate alingi ne kolia te fo force na nalia po alala lobi akokende classe mwasi akoma neti camarade ya télévision ayeba basérie nyonso na mutu mwasi soki akoti youtube akotika te bapapa eloko ekamisaka ngai na kati ya ndako mama Eliane
papa na maman baza na Facebook mais baza ba mité banda basenga o demande ti lelo aleka kangoka bloqué ngo nanda kupenza boza ba couple mais boza ba mité bozo bangana nini na bana baza ba Facebook mais aboko za tata na bangwa mi bozo mona tozo kende wapi quelle division na réseaux sociaux déjà bien mon ndako bozo linga na parce que papa muso aza mona akanga akenda ki fête mo bona ma copine eh hein moi azimo copine ake acha na Facebook bon ce que ça amina moi si madame akomona ti ya balinga kate et comme il s'aganga papa lingo za la mi yebi ke infidélité papa mo yebi za makasi yebi bino mbele bolinga likolambe bo mosalinga na motema c'est que ce qui a lobi akoma amina madame mais moyen te bon ba petite ne soit que dans ça ba fanti ne soit sala wana moyen te papa zongela moi sinayo o mi pesi trop ordinateur o remplacer moi sinayo ordinateur o kokota bando uta kayu ti olala a bokosala ba projet nini ozomona okoma muta ba j'aime na benga bango mibali ya j'aime na muto yebi te j'aime lol na Facebook surtout lol ce que vous avez vu le comment lol j'aime snapper et le bambenza snapper hein donc tout tika ba réseaux sociaux et yé ko belis la biso ba couple ozomona mibali oyo tozozwa na ba Facebook na basi oyo tozozwa na ba Facebook eza bango te mobali na mona te na Facebook mutate na profil na ye chômeur diamère solar écobiste kako yoka chef d'entreprise photo ya kotia fa ponango o peut-être mec qui toka bon peut-être soki boza na tembe lobby na ba Facebook na biso nyonso to tia ba photo o to labukilaka to tala na kotia j'aime nana kotia lon po ba photo na to bomamaka yango to tiaka to tia ba photo to zo lamukila na sengi ba photo ya basi nyonso mibali nyonso ba photo ya 5h48 na bandi mukolo wana réseaux sociaux au sala na ralenti lole kozala te jamais pe kozala te ozomona donc totika komikosana totika ndenge balingi yo na Facebook ndenge pe lobi ya kolinga mususu ozomona mwasi ya Facebook aya ko déranger couple na yo te po couple na yo yebiye oye bombali na sima ya photo mususu pe mona pe alingi na Facebook tamba ko solo mo pe Facebook ngo ceux qui baranene ceux qui batane ceux qui scanner tineli moi ça ndako pour la ceux mon mobile na onda dragenga atineli yango nyo sona zo zokisa ozo pesa moi no valeur te mutako pesa moi no valeur azali te kaka yo moko mobali na ye mutako pesa ye valeur ezala za matama ezala za mukuse ezala za mulai ezala za muke ezala za munene ezala za solo ezala za ndenge nini mais suki yo mobali zo pesa moi si na yo valeur na bandi batalibanda pe bakolanda bakopesa ye valeur mais soki yo moko soki non dénigrer moi so ya yo na libanda batu ya libanda pe bako dénigrer yo lokola yo muto vandaka na ye ozopesa ye valeur te bozongisa bolingo bopesa bapapa bozongisa valeur ya bamama bazoki mingi bazomona pasi bazana derrière na bango toboyi te mais na kosolola na dialogue nde tokobongisa bakouple na biso kovanda bana mpe bakokola alors ngawa bino bapapa naza na mingi ya koloba te oyo émission tobandi na 2017 toboyi baémission bapolitique toboyi ya kosala bapolémique toboyi ya kosala bamusicien tolingi tozonga na kati ya mabota na biso mpo ndenge bapapa bazokufela na ndenge bamama bazokufela bapapa baleki bazokufa mingi tala na kati ya ba AVC na sala statistique namoni ke bapapa bazozwa pe AVC mingi bamama pe bazozwa me mingi te mpo nini oyo tozoluka tozokutana na yango donc celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée nzambe aza zoba te nzambe aza garçon moko akanisaka araisonnaka donc tokangama na parole de Dieu tokokolisa bana na biso na bonzambe masanga epekisami te nyonso epekisami te bangi epekisami te kindumba epekisami te mais la parole de Dieu nous dit c'est la tout est bon mais tout n'est pas utile et nous connaissons ça dans mon tina qui boula sala na yo qui mungando sala bangi mela
masanga mela tire langue pesa mais yebe loko nini nzamba lingi ne loko nini nzamba lingi te na mwana me ko tsa elikia na yo na wana te combien ngo bapesa ka mama oyo kanula ekanda yo zwandambo somba bilamba to tika ba caractère wana pamba te nzambe azali nzambe ya juste nzambe azali zoba te atika ka mama alelaka ebongo yo na mobulu na olibanda ozalaka bien ozalaka kaka bien ti omona kuna pe kosukela yo mabe mwasi ozotika na ozozwa komona bango kaka basi okoba kobongisa wana kuta libanda olingo mpo oza na motu na ndako awe so oza na motu te akwasa kolingo ndenge azolingi wana akolingo mpe te po oyebi aza motu mingi babala mosusu pour un petit rien divorce et pour divorce naka mibali motu baosenga oyebi mwasi divorce na facilité te po mwasi abanga kotula donc nazali koloba que 2017 maman Eliane maman bazoki mingi durant tous les années où tu es ici bazalaki humilié son ami bazalaki pour na lingi les sociétés bazala humilié dans 2017 oyo papa to ça l'effort tout ça basi na biso na place oyo esengeli bazala ningi ba papa ba mama ba umel na ba mama na biso ba boti biso ebele to le bateke ba mama ka bazalaki bien ba papa bazali bien mais bazali ko se supportaner supporter moninga po moninga ha supporter yo ozomona ba mama pe ba yebi faiblesse na biso to yebi faiblesse ya ba mama yango wana toza na dialogue po bana bakola bien souci wana ya bana soki banzoko baza ko bunda ba mona ka passe ezali ba titi bana baza kola matiti bazomona passe mais moyeba loba ezali te donc voilà ba papa pona eloko malamu pe umelaka te mama telobi mingi tozopesa conseil na bandi mbula oyo to banango na ba conseil pamba te mikolo ya kovivre na mokili toyebi te tikali moke tozokutani tozokufa na poto na diaspora oyoka lelo oyo akufi lobi oyo akufi mpo bamaladi ekomi mingi ntango tozokola biso bapapa bamaladi mpe ekomi kobima moke batension badiabete bafaiblesse sexuelle banini faiblesse eye maxi bien être soki faiblesse eye ata badiabete mpe ata badiabete wana nyonso batension okoza omela kisi no ya diabete omela tension omelika maxi ozosangisa kisi no très bien esungaka makasi voilà donc tozoloba bongo apo balobo mameli na kataka bomwende azokende so na kati bosiliki eloko malamu mama tokati te me mateo tozoteya eleki mateya ndaka nzambe na ndaka nzambe bakoteya yo so babeti mbatawa zongisawa mwasi bazobetawa apesa lisusu litamo esuka wapi toza so na mokili ya kala te tozali ke soki mobali azosala mabe abeti awa bovanda bosolola papa mpona obeti awa fala obeta na lipeka fala osala boye ozomona donc voilà mpona ngai ezosala nga pasi ezosala mpe mama pasi yango moni bamama babengaki biso mingi babengi mama Eliane mingi mpona comportement bapapa tosala kaka plaisir mpona kosala te tobongisa mpena comportement nzambe mpe akotika te akofuta mpo salaire ya péché nyonso ezali liwa yango ozomona bapapa bazokufa bajeune bazotika bana nano bakoli te mpona mabe bazosala bamama voilà tolinanga napesa bapapa lelo yango wana en tout cas merci na piso merci nangaki kanga pe na clôturer monsieur kala ndenge na lobi na bapapa lezo ke comme ya bapapa ndenge bozoni ko ba mama ndenge bozomonisa bango pasi nyonso tout lobi yebake batela ozane lelo parce que o lobi oyebite ta muso lelo ozomona aza mabe tina te mais ba lobaki tina te za tina eloko moni lelo za tina te mais lobi oyebite le bango ta maringi sam sekanga lelo mais lobi nanga oyebi angote donc yango na robandela souté mystère lobi na baraki émission pour nous pour le moment ça pour na ko bebisa te mais ça pour na ko bongisa mutu so ta ko se retrouver na kamboto lobi oya moni keza mabe oya salaka abwa kango azwa oya malamu to sengi dialogue na kati ba couple nyos même na ba chéri o bozana ba chéri bozana ba fiancé na ko ta kati ndako libala te botela ba émission o parce que na veni e ko aider binope na rolo baso ni na message ka ko bozana ka mususu po ngina bisa ba nzamba pambola bango ndenge na message po na ka ba mapamboli ha na ka ba kana so nzamba pambola bango na ebite soko za skambolo batenga na suksa na ngai ndenge na suksa la émission na ngai nazali suna maloba te pamba te to ko lemba ko te ya bango te na ka na pesa ba meilleur vœu na du monde mvuma habilleur na ngai du monde mvuma na pesa ba mbote
pasteur Francis Lola bambote na yo epai ozali na bosanité vraiment na pesi pasteur monene oyo ateyaka biso pasteur révérend évangéliste John Makengo na pesi mbote epai azali na pesi pasteur Emma na pesi bambote ozana bango ebele nazamba pasteur mona Paul Nkiem pasteur na maison fort na ba pasteur mongo Lebo Kanza basali ya nzambe oyo baza na bongo bazali oyo balobaka makambo parce que beaucoup sont appelés mais peu sont élus nga makambo nalobaka nasolaka mingi na basali ya nzambe mpo nasengaka sagesse epai ya nzambe mpona koka kopesa bandeko donc bapaster oyo bazosalela nzambe na bosolo yango napesaka bambote so namoni paster aza moto ya loketo na kopesa yo mbote te paster aza moto ya batire langue babec na kopesa ye mbote te paster aza moto ya kofina basi ya bato miso na kopesa kobeta mwasi bato na mapeka na kopesa ye mbote te kosukola basi ya bato makolo kosukola bango na bavin kosukola bango na huile d'olive na kopesa ye mbote te paster kobengisa mwasi ya bato na 2h18 na ndako na ye wana bakomi yango na biblia te ezali baposa na ye ya nzoto. Merci merci mystère c'est na tiki donc de tilo bien tanga pe na bi meilleur vœu na ngana Youssouf Falanka ba meilleur vœu na ngai donc ba meilleur vœu na Nana Botepa ba vraiment ba meilleur vœu Dada Ebenezer meilleur vœu na yo ba meilleur vœu na bino surtout ba on a bossani ce n'est pas grave beaucoup zonka parce que moi de janvier zalinde no ba kaka na kanisi boyo ki na ozela ba retour parce que na que chaque fois ba retour et yaka ceux qui na sala émission ba retour ezanga kata et yaka toujours boyo sanga ke boy ba suggestion na bino surtout na zozela ngondenge na mesana en tout cas nzambaza na bino God bless you que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino mungu awabariki mikolo na bakisina ya Kikongo bonde na linga nzambi kusaku muna oyebi amwa na yebi amwa nzambi kusaku muna donc parce qu'on a portugais ai Deus ai maka portugais otima ngai nzamba nu beneshenen bana bet bons bye bye